Ya pasi pe mawa ya mokili mawa te bandeko na nga koya kolala kolamuka na ba dossier ba situation pe ba circonstance na ndenge moko ya kosakana te o. La famille makambo awa, la famille ya pasi awa, la famille ya koinda awa, la famille dossier et affaire ya liwa, surtout et encore ya héritier bandeko na nga Chilumbai na bandi biso nyonso toyebi héritier Chilumbai ebela batu bayebi ye ebela batu kande boyebi bando sepela na ye ebele pe ya batu de nature eza batu nyonso tu bakoki kolinga yo eza batu nyonso tu te keno bakoki koina yo ezalaka toujours na batu oyo bakoki kolinga yo ezalaka toujours na batu oyo bakoki koina yo à l'occasion de rien o bandeko na nga lelo toye awa na dossier ya héritier Chilumbai bandeko na nga oyo autaki kotika biso la famille en tout cas ba vérité ya somo euti kobima makambo ya somo euti kobima na ndenge moko ya kosakana te. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande na lobaka na bino boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas la famille soki ezambala liboso esalemi keno boya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. Kande tokendaka nango na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandotia kaba vidéo ya sika bokozala directement informé. Nabete la cabine toujours c'était que non vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr eza devoir na biso kande boyebi kolandaka pe biso ezalaka devoir na bino. Donc de boza boye botiaka déjà na mutu ke non soki to lamuki na tongo 12h fona kota nata la maman Inès NM officiel a tie nini. Eza vraiment important. La famille en tout cas avant na kota na mozindo ya dossier ya kokufa ya héritier Chilumbai bandeko nanga na olingana nu ko présenter ba sincère condoléances na famille na ye nyonso mobimba. Famille ya héritier Chilumbai en tout cas Inès NM officiel aye ko présenter ba sincère condoléances na ye. À part ça, na ko présenter lisusu ba sincère condoléances na famille nyonso artistique. Tango na obeta déjà lisolo na famille artistique, na moni ba comédien nyonso. Je dis bien ba comédien nyonso. O nyonso ba jouaka, ba film, o nyonso ba salaka ba théâtre na mboka na biso en tout cas na ye penza ko présenter bino ba sincère condoléances. Eza mwa bongo. Kokufa ya héritier Chilumbai bandeko nanga il y a quelques révélations oyo euti kobima en tout cas kande na yebisaka bino ba révélation mosusu ezalaka toujours bien toye kobetela bino lisolo parce que soki tokovanda kana ba révélation wana ekozala neti c'est vraiment important toye pepa na bino tobeteli bino mwa masolo concernant ba révélation wana ekozala penza malamu. Bandeko nanga avant na tia ba révélation yango kande boyebi na kolingana no ko sensibiliser bandeko tout kande boyebi biso nyonso la famille kokufa ya baninga e aka kote ya kabiso bomoni yango bomona ta bible lobaka vaut mieux kokende place ya matanga ke kokendaka ba place ya feti. Pourquoi? Parce que na place ya matanga vous allez apprendre beaucoup de choses. Na place ya matanga bokoyeba keno ndenge naza boye naza na nga mopaya ndenge naza boye nzambe akoki kobengisa nga lelo to lobi nakoki kokufa okoyeba pe ndenge nini ya koprepare vie na yo tandis que soki oke na place ya feti ezalaka kaka boliaka bosekaka bobinaka mais na place ya matanga plutôt nde place toyebaka keno mutu akufi mwa susi ezali ezalaki ndenge nini surtout baka ya liwa neti ka nde touti kolanda biso nyonso awa liwa ya ndeko na biso na kombo ya héritier bandai kosokola kande mutu nyonso azalaki na tournage oyo efale akende jouer alors kosala ke akomi kosapprêter na kosapprêter wana akoti na douche akende kosokola azosokola ka kosokola oyo bandai kosokola mbala moko na kokweya
Tango aye koganga akwei batu o bazalaki libanda mbala moko baye ko constante ke akwei balati ye bilamba baye komema ye wapi na hôpital anini ya Saint Joseph. Tango baye komema ye na hôpital wana ya Saint Joseph bamekaki siko bandeko na ye to ba collègue mosusu ya service bamoni kaka héritier aumeli batu mosusu bakanisi kaka abetisi biso libaku mosusu akoya na ye te. Nzoka mutu azobunda aya me ezosimba te liwa kote mosusu ezobenda ye. Alors tango baye koyebisa bango ke non héritier ake hôpital aza na hôpital bacomédien mosusu kutu batikala kondima te bamoni kaka eza baje na ye aosala na ye baje na ye alingi kaka koya na ye te me alingi akamufle kaka ti jusqu'à ce que baye kozwa ba information ke non ndenge eza boye héritier akufi la famille. En tout cas eye kovandisa bacomédien bazokamwa akufi ndenge nini kokweya ka akweyaki bamemi ye na hôpital na kokende kokufa ezosala pasi baliwa ya bato mosusu eya koteya biso bato mosusu. Soki mutu akufi ata na quartier eza vraiment important ozwa ta na yo ya koétudier situation akufi ndenge nini soki ezalaki ngai parce que lelo toza na grâce yo oza na bomoi eza na bato mosusu o bango pe bande o planifier bazala na bomoi mais malheureusement lelo baza na biso te. Soki nzambe asaleli yo grâce lelo ozali en tout cas kumisa nzambe sans ola nzambe ekozala vraiment important. Sans plus tarder ba révélation on a yebisaki bino tolanda ngo na bukebi ngai ya bino mama Ines SNM officiel na ozonga mwa sima pona kosala mwa analyse ka ndenge tozokende tolanda et on se retrouve juste après. Hier il fallait na tourner na héritier biso croyant que a fauché biso abeti biso vusi que aza na hôpital biso croyant que a kosi biso. Il y a un moment l'autre, 15h, 16h, non, héritier ça qui crise, na douche, abanako bongama po aya tournage, asala qui crise na douche. Asala qui crise na douche, ake bamemiye na Saint Joseph. Et du coup, lelo, bazobenga biso que akufi. Seigneur. Seigneur. Liwe komi voyage. Et komi visite. Et komi nini. Mon Dieu. Ah, Seigneur. Je manque les mots, je manque. Donc, hier, il fallait na tourner na héritier. Biso croyant que a fauché biso. Abeti biso vusi que aza na hôpital. Biso croyant que a kosi biso. Il y a un moment l'autre, 15h, 16h, non, héritier ça qui crise, na douche, abanako bongama po aya tournage, asala qui crise na douche. Asala qui crise na douche, ake bamemiye na Saint Joseph. Et du coup, lelo, bazobenga biso que akufi. Seigneur. Seigneur. Liwe komi voyage. Et komi visite. Et komi nini. Mon Dieu. Ah, Seigneur. Je manque les mots, je manque. Donc. Voilà.
de retour, la famille, na bandi ebela batu biso nyonso touti kolanda. Ebele ya batu biso nyonso touti koyoka awa quelques explications ya comédienne Ladonna. Ladonna aye kopesa moi explication concernant liwa ya héritier bande konanga Chilumbai. La famille ezo sala pasi na motema. Toyebi biso nyonso ke héritier mingi azalaki mutu ya SB mais awa tozana na problème à rando te ngana yebisaka bino toujours que non je suis une chrétienne nazalaka chrétienne naza mwana nzambe bandeko na nga soki moto akufi tokoki koya awa to banda koloba te ke non yango wana bango baza kuna te eza kaka toya kosala analyse sur dossier ya kokufa oyo bandeko na nga po ekomi kosala pasi surtout na côté ya bacomédien. Vanité de vanité, tout est vanité. Na se ya moi bandeko na nga eza na mutu moko te oyo akotikalaka libela. Na se ya mokili eza na mutu moko te oyo tokoki koloba te ke non ye nde akokufaka te. Biso nyonso tokokufaka un jour. Eza bongo donc eza eloko moko toyebaka. Yango nga na encourageaka toujours batu kotambolaka na kobanga nzambe, kotambolaka na bokebi. Boyebi soki moto ozotambolaka na kobanga nzambe, ozotambolaka na bokebi, ata soki liwa lelo eye, okobanga te po oyebi ke nzela nanga ezalaki bien. Eloko ka aya mosusu biso en tant que parent tobangaka po tomonaka deja ba réalité ya mokili ndenge batu basalaka bana baninga. Soki mama kufi mosusu papa abali bana o mama atikaki papa na mwasi na ye asika akipaka lisusu basi bana na ye te omona mwasi asika na ebandeli wana aza très gentil na bana 2 ans ka ya pamba soki ye pa akomi kobota c'est fini bana baninga bakomi bandoki. Yango eloko kaka ebangisaka ebela bato omonaka moto azolela pona bana na nga nzambe kozwanga sikoyo te pona na bana na ngai. La famille toyebaka surtout ndenge nini na kotambola na se ya moi. Mutu na mutu aza na ndenge na ya kokufa. Eza na bato mosusu nga nalobaka baza na ba chance ebele. Pourquoi? Parce que mosusu abelaki na kobela na ye wana docteur aye koloba na famille aye koyebisa ye ke no tomeki nyonso. Mais esimbi te awa ekomi kaka ozelaka le jour motema na yo ekokatana le jour ka okokufa. Eza neti baka ya ba cancer biso nyonso toyebi ezalaka baka moko wana ezalaka ka nzambe ye moko soki nzambe ye moko a décidé en tout cas moya kosala autrement eza te. Ba docteur balobaka omona balobi tomeki na bakisi nyonso mais ezosimba lisusu te. Pourquoi? Parce que cancer na yo eza partout na nzoto na yo esi ebebisi biloko nyonso na nzoto donc moyen osala autrement eza te. Mutu wana akozala na temps ya kobongisa nzela soki azalaki mutu wa masumu akozala na temps ya kosengaka bolimbisi epai ya nzambe akozala na temps ya koarrange mpe na baninga mosusu. Pourquoi? Parce que ayebi ke naza lisusu na temps ebele te na se ya moi. Mais y a de ces personnes oyo bakufa liwa ya kosala ke mutu abeli te. Kande toomona baliwa ya batu mosusu mutu azalaki na ye bien makambo nyonso bando tambola bien nyonso bando salema bien eboye kolala ka boye kosutuka te mutu kinganda akufi oyo bando yoka ka mutu na mutu wana alobi kaka keno alala nanu mwa muke mais alamuki te. Tomona baka wana ebele eza na batu mosusu oyo na nzela ya accident mutu akufa. Tomona batu mosusu oyo na nzela kande tomona ki Caroline a planifia na ba photo na ye ya zemi na ye akende kobota azozonga te. Vantar ya nini na se ya mokili? Komi mona ya nini? Songi ya nini? Kofinga ka baninga ya nini? Soki bomona lelo batu bazokufa kasi kote ya rabiso. Ngana kama komona batu mosusu bamona ka batu mosusu neti bazoba bangonde bakoka bangonde babonga bangonde mais tango zo sala boy tango liwa eyaka ekoya kotala yo te keno yo muto bonga ekoya kotala yo te keno yo muto koka ekoki koya kotala yo te keno yo nde ozwa. Liwa eyaka na sens ya bongo te. Liwa tango eyaka bandeko nanga eyaka nango na engo nango eza bongo. Alors toyeba ndeni na kotambolaka na se ya moi. Tambolaka bien, zalaka bien na batu. Eza na batu mosusu ye soki a créé matata te ako vivre te. Batu mosusu lelo to omona tina ba poison ozokende kotiela baninga. Baninga ba kufa. Pona nini? Parce que
bango basombi mutuka biso toza na mutuka te me yo osalaka nini effort nini osalaka oyo esali keno omeki mpe kosomba mutuka esimbaka te. Na Congo na biso nalobaka toujours tozalaka na jalousie moko ezanga mutu ezanga penza mutu na makolo po ozoyokela moninga jalousie bango basombi ndako mwasi na mobali basalaka siko na couple na bino ezaka mobali na yo nde asalaka likolo nango yo olingi vi moko ya olakisa batu bamona batu basentir siko soki oza na genre vie ya bongo tu penses que okosalaka eloko ya malonga okotikala kosala eloko ya malonga te soki ozalaka moto okotielaka baninga bapoison mpo na bango basala soki lelo obomi bango tu penses que ya yo vi nde kobonga lamuka bokende koluka. Moi j'encourage toujours na bacouple kilelo oyo eza neti kikala te na kikala wana tomona mingi na bapapa na bamama na biso bapapa nde babande kosala omona ka mama aza na ye na ndako mama makambo akosala etalaka ye te ye asokipaka na papa na bana me kilelo oyo génération ya lelo eza génération moko oyo mwasi na mobali bango nyonso bamitie ensemble keno tokende koluka mosala tokende kosala vie ya lelo ekoma nango bongo. Alors c'est vraiment important okoti na ndako ya libala omoni ke awa nazokota na ndako ya libala ekozala penza e encore malamu luka musala osala ata soki ozala musala chaque jour te ezala ta musala mwa ba jour moko boye l'essentiel ozosala tango ozosala wana ozosungaka pe nde mobali na yo ozosungaka nde ndako na yo eza bongo ozosunga bozosesunganaka bino nyonso. C'est vraiment important komona bato mosusu bazalaka ta na bango kuna te ngapika mobali na nga asala me likolo nango ozoluka nde vi moko ya kitoko vi moko ya bien vi moko oyo bato bakobanda pe kotangaka kombo na yo ke omoni mutu kingandi vi na ye sava me yo moko olingaka na yo kokende kosala te luka mosala osala soki osali omona ke na makambo mosusu na vi na yo ekosimba eza bongo. Yango en tant que parent mwana deja ya mwasi soki akokisi ba 18 ans tango azokota université mwana normalement azala na mwa business na ye ya muke ata soki akokotisa ye mbongo ya muke ekopesa ye sens ya responsabilité sens wana ezalaka sens ya malamu. Pourquoi? Parce que tango mwana tazokota na ndako ya libala ayebi ke ndenge nakoti na ndako ya libala boye nasunga pe mobali nanga eza te ke non il faut botia 50-50 te na oloba makambo ya 50-50 te bapapa bino boyebisaka basi na bino bapesa 50-50 eza buzoba na oloba makambo ya 50-50 te me nazoloba kaka une façon ya mwasi asunga pe mobali asunga ndako na ye lakisa mwana ndenge nini basalaka mwa business ndenge nini akoki kozala indépendante basi ebele lelo bavandi na ndako ya mabala azosouffrir mais parce que aza na bisika okende te aza na mbongo te aye kose retrouver na ndako ya libala tikaka na vanda soit eza te mais soki mwana ye kola deja kosala misala eza na mabala mosusu mwana akoki kosupporter lisusu buzoba te eza na babizoba mosusu mwana kovanda lobi oyo eza yanga te oyo na kozwa ngo te oyo na kosimba ngo te mais soki mwana yo en tant que parent olakisa mwana na yo nzela ya koluka te